Nenea, tan nyonso tambola na Karine, nzoko zalando déjà escroc, muyibi, mwifi. Nenea. Ah. Bon, talanga malamu. Ti bisika oza toujours na mega. Oza vraiment angwalima. Yango namoni na ngwalima mobali. Tango akendaki Congo. Oza koyokana bien ko? Ah! Tout chemin mène à Karine Mokonzi, la baronne. Ah, mama YouTube. Likambo nini penza omona o biso toyebi te. Bon, nga papa robo nakoyeba ngo sikoyo. Mokili yango ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nene ya kelokelo. Tan nyonso zala obombama na sima ya Karine Mokonzi. Obombamaki pamba te. Po lingaki bato bamona elongi na yo te bakokanga yo muyibi. So escroka. Oye kobima na internet après 10 ans. Bato mosusu escroka lelo oyo bakweya. Bamisusu si bakutana na yo babikisa yo po bazwa baposte bakoma bato minene. Bamisusu bakende na bango poto. Bamisusu baza na bango na Congo me bakweya. Soko alobino likambo bakoloba siya tapata nene ya kelokelo akende escroke mutu lokola yo a escroke na ta mwana ina te kaka yo po na soni bakoka koloba te o escroka bango. Mais bon, wana etali yo na bango. Mais oya la baronne etali biso. Pamba te ndenge yo zala na la baronne ou escroka lisusu la baronne. Oui, ça c'est vrai. Soki la baronne azako tambola te ezaki pona sécurité na ye. Mais yo oprofitaki nango susu. Ozako loba kotambola te kote nga nazokende na moni tala banzoyi. En plus banzoyi baza na nzala baze bele tikanga na kende. Nzoka tango kokende o escroke na kombo ya Karine Mokonzi. Neneya. Bato escroka pe ba homme marié. Escroka bango naza sir. Olobi ke Karine abi bopesa mbongo so bopesi. Pa kosala likambo boye lobi akokutana na yo. Homme marié azela. Azela akutana na Karine te. Makofunda na nani? Kaka tanga kokoma pa OPJ. OPJ abukani na koseka. Akobukana na koseka. Akolobozo kata soni te. Na makambo zo nangwa. Tokobandela ngo wapi. Biso pito ka soni neti yo. Seke nene ya kelokelo o escroka na bote ya Karine Mokonzi. O teka ye sa Karina yeba. Bato a bato omela bango bambongo. Surtout soka utaki na ye. Aza gouverneur na Madimba. Ba gouverneur na Madimba bebala. Bon, to tchakaka. Ou bien gouverneur ya Dala Tandu. Ozo ba gouverneur wana nyos. Na eba mushiku. Mushiku ezalaka na Lubumbashi. Bon, ndenge moko kaka. O escroka bango, o escroka. Allez,
biso toyebaka te tomonaka kaka nene ya kelokelo alingaka ne kobima te na image me nzoka moyibi angwalima mwivi ou bien mwivi bon ndenge moko kaka il s'agit de comprendre me moto yango eza nene ya kelokelo angwalima azanga 40 volets yango baza kokopere bien na oyo awutaki poto bakaboli mbongo liboso aéroport oyo bakubetaki soki epai ya nani angwalima poto alobi te tokokabola yango na aéroport ngai nakota na avion na kima bino bozwa kar bozonga avant bokóma na ndako biso si tolekaki Gabon alors avion kozonga susu te miyibi nene ya kelokelo oza moyibi monene boye nakanisa biloko ebunga ntina ndako ya Karine Mokonzi akanisaki Patricia me ya Patricia ayibaka te akanisaki Miriam Mampula ayibaka te mwana bato au contraire atokwesi mbongo fo aluka yo akepesa me sikoyo nene ya kelokelo bima yo moko oyebisa biso nini oprofita na nsima Karine Mokonzi bato boni oeskroka po oyo oeskroke pe sikoyo Noela Madinga eza kaka na konte ya Karine parce que Noela ava banda émission na ye alobi ayeba yo mpo na Karine moto azalaki na ye nsima Karine ndenge yo ozalaki garde corps ya Karine Mokonzi bureau ya Karine Mokonzi automatiquement fo yebana pe na ye alokomi neti peti na ye me nde okomisaki yango na makasi po escroke ye kuta découvrir wana ya minene me ndenge aza wana so banda koescroke ye pe avant kaka ba premier jour otikomaki kotikala yo na ye surtout ntango Karine aza kobima te seke oescrokaki ye lisusu na komba Karine nene ya likambo nyonso yosala na bato oyo oyebana na nsima Karine na ba oyo Karine ayebi bango te Karine amona bango te yokenda koescroke bango na komba Karine bimisaka yo moko avant toluka yo bien sûr yo za pyromane yo ndo pelisaka moto me turo yo biso nde mutu tokopelisa yo nene ya obombami na Brazzaville Rich Bote ayebi bisiko bombami epuis bisiko bombami ozosalela wifi bameka kutu ozosomba susu te ozokota na internet 24 heures sur 24 heures ngai papa robo nazoloba ozokanga alors nene ya mibimisa po soki nakokozwa yo te na minute oyo nakotake Rich Bote akobimisa yo na lidusu oyo za po ya yebi bisiko za bima oya koyebisa biso bato boni oeskroka po na Karine na komba Karine Mokonzi la baronne bino pe bato mosusu baeskroka oya bolingo bozoka soni boza kokufela Karine bokanisi lokola boyokaka zaka na nene ya kelokelo bomonake na mosika aleki na nene ya kelokelo comme garde corps na ye bureau na ye bolobi boleka kuna bon bosala mabe te meme biso ntango tokutaka poto soko kiti ezalaka toujours na moto aye alobi noke petite wana alelako mabe yokanisa azobetelo lisolo me nzoka bapesaki ye mbongo alobaki nga na kozwilo jika wana kolela yo aliya pesa ye bambongo eza nango makambo ebanda meme ikala na epoke azai alors wana eza normal me bawana bazala koya koyebisa biso me yo nene ya kelokelo
olia batu mbongo sur et certain yango bino bandeko o balia bambongo atoko zala anonyme komelanga to yeba po nene ya kelokelo fwazwa eloko esengeli azwa aza escroc moyebi en plus Noela Madinga alobi yango bien eza ya famille yango basala na parquet kakako nzoka na parquet wana na bescroc basalaka bandeko bobosana te nene ya kelokelo alobaka bien mama na ye asalaka kuna ndeko ne mosusu kuna banani kuna sikoyo Noela Madinga alobi bien na groupe abescroc avocat oyo abanda kosala makambo wana leki ya nene ya kelokelo propre nene ya kelokelo ameli libele atsilisi atikeli ndeko ni wana mobali botala makambo mama na bango pe aza na kati ya je wana donc baza penza grandi en escroc bescroc bondo mais bon vi na bango etalinga te mais nde wi oyo azwa a escroka batu na kombo ya la baronne fue bima biloko ayiba epai ya la baronne sans que la baronne ayeba fa lobango pamba te la baronne atala pe loko mosusu neke bunga me neke bunga te me moya kanisela nene ya kelokelo eza te au contraire fatuna nene ya namoni eloko ezalaki awa ntango mosusu bamemi yango na leki na nga tania yalobi bo ekokozala ye ou bien Miriam Mampula ou bien ya Patricia ntango mosusu be barrière aza na fungula mibale donc nene ya un grand escroc bondo angwalima mwasi Elkine oyo batonda vrai basololaka en privé en coulisse na ngwalima ya poto bandeko boyebi yango bien no ntango Karine azalaki na ndako ya ngwalima kine abanda koloba nini so bolobi likambo alobi te eza bongo te nga moko nasololaka na ngwalima mpe aprouva biso asololaka na ngwalima ti lelo bangwalima mibale tout chemin mène à Karine Mokonzi mais tokoyeba makambo bosala mpona Karine Mokonzi yango Karine lobi journée ezalaki kaka prière na mama Charlotte pamba te quelque chose ebanda koya na ndenge esprit te prière la lobi nasalaki bien nalanda yango pamba te résultat nango ebanda omonana moko bien sûr ba prière ya mama Charlotte na ya Karine Mokonzi elakisaka toujours befait na JF Ifongi alors tomoni yango sikoyo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss ya donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.